chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani Naï. Diana Zaki ndeko na ngai, Diana Zaki ennemi na ngate. Ezali kamuboko maman nyoso sepelaka te na mwana ye likamuboye parce que ngana sa non un mois de mina Diana ndako na nga. Ta on a ça un mois de mina na 2013. Dieta Zaki na ndako na nga Zaki mukie. Ozomona. Yo to vai na ndako na nga, mwana nga za mukie to tinda kai kendo somba boy sala boy. Bona sutukelo moko boy. To boma na mabe. Il faut comprendre, hein? Ce qui dit à Nanda a couffé, so a couffé pour n'avoir problème. Mais ce qu'à la monkey, ce qu'à zongé les moussus, naroyaka. De ce qu'a couffé pour naïe, ce qui est à couffé pour naïe, c'est le problème. Le problème est ça, tout n'a rien. Il y a Gabi, et le quoi tombo quand on a makambo et salamaka pour na moi naïe, kasi ezaba comme na bango. Bon banane. Bah j'ai na bango basala ba misala déjà banda kala. Il y a Gabi na Diana. Bachine. Kasit ya mwana oyo aza mwana muke ubanda ekotinda apo bajimo ekoti kasi baje na bango nyonso baza ba masati ba bureau ba yebi ba pantekle na bango baje na bango ba petit ya nani ki peut-être za tete tango bo kanga ma chaque jour bo lala bo venda ko maboko ba masa linda ko moko ba masa place ba kendaka basala makambo wana ba mona kate ba na ko sala ba nyonso pa bana ya ba masa na bango misusu parce que yesa li pas sipo et pas moi na e pona nini bio nanga yo ko sala makambo oyebi te makambo yo ndeza bo biso peto utiliser makambo suna kati wana maomnetini ya spiritualité ya bonzambi mwana muke ana aja muke yo mama mukolo okomobi mwana muke eza bonzambe to eza kindoki je pense que réponse est eza botuto mwana muke mwana za aja muke yo mama ko bota ye obimi na ye eza botutu te mama nini oya ko linga mama nini oya ko Gabi yo mona oh mama nini wa kolinga mono ya boti yo o masano la tse botutu ko ngomba kola lobino nini pona batwana nzamba ya bisinga pona batwana basala repentance mukili ekomi koke na suka mukili tango eke na suka tolo batenza makubuma mukili batunyo so bakufi jour to bota marato yebaka jour to kufaka to yebaka jour to kufaka te c'est que bossa la repentance yom tozolo bana mutu ngai na opesa batu porte-monnaie magique yo mo ku to fana pa ba camarade yo mo mimi na porte-monnaie magique na yo tonga ba immeuble kasi yo raté balobara les 4 êtres vivants o ba vani na kicha bokonda nzambe za la banane les 4 êtres vivants banane eza kasi Mahomet Kimbangu Bouddha Jésus-Christ est bon baza bandoki boso ki na beleli bango nyonso ya mabe ya mobela no be Bouddha oh po anite kasi bango nyonso baza batinda me nzambe bato basambelaka ba Bouddha o babelelaka ki Bouddha bango nde babimisa Jésus Christ ndoki bata Jésus Christ babimisa Kimbangu ndoki nyonso wana po baesukuye bana nzambe mais bato wana nyonso natangi kombo bango nyonso bazaka kekila mwa tata nzambe kobondela mutu kosambela tomonaka même si bana betiki bakufi soki papa ta musuna mama bakufi omona soki bakundi baboti na ye omona basala nzambe tokoya tobondeli po kimia na famille na libota na bano batika nzama pesa Roma kasi za mabete meloko eza mabe comme eza nini omoni elamba oyo ya yo lati mutu akoki kosala oka mabe na elamba oyo lati otani na singa ata mosu osokoli yango te lokola motoki na yo otokaki na elamba wana osokolaki yango pe te tokoki kosokola pe yango okosokola pe elamba no tie na singa mpe bata mabe mpe baye bazwi elamba na baki bautilize oyo basala mpe mabe motoki ya moto yo zwi motoki ya moto yo pangusi ye c'est que libondeli oyo bango nyonso baturaki basambelaki ye ekesimbaki te sengai kaka papier mouchoir wana bapangusa motoki na ye motoki ya moto motoki eza vie ya moto te mbi enda aza na bomwana
Ngana zambia na bomwana. Yobi mami. Wabi mutoki ne ko to bakina. Toko permettre ko matina poana te bomwana. Tenga retiré. Ala bomwana. Mbiye ala bomwana. Innocent église ensemble iba no soma kanga miso epesi innocent mbote. Ozogangi na ganga liyo. Opesa ngakanda. Opesa ngakanda na kato yamba. Ozopela seka na mission na nga. Na menace yo. Opesa ngakanda. Na menace yo. Na kato lamba. Na menace yo. Oya ko lukela nga problème. Na lukela la problème. Oya ko lukela nga problème. Pona ni nga mbiye na bomwana yo kate. Mbiye na bomwana. Yo na menace na mission na menace lisusu. Na kato lamba. Na kato lamba. Oya menace yo. Ya menace. Oya menace la mission. Yo lingi ka. Si monter pour porter au plainte. Porter ngai. Na porter. Mbiya na porter ngai. Mbiya na bomwana. Oza problème nanga. Mbiya na bomwana. Yo no boya poni yo ngona ba bomwana yo boya poni. Émission si non ça c'est émission ti. Émission si ni. Na ça pas chic. Na ça pas chic. Mbiya na bomwana yo boya. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Pour compenser mes prises de risque et des doigts, ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia, c'est que me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire, des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer. Ça l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs. On avance dans le jet, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire. Le temps lui passe, pas de cadeau. Bis réfléchis, tabac dans la tête. Dans le Vudigo y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. Dans le B. Christian Diarra et des morts. J'appuie sur la gâchette, Niragati, on dit que ça comme Qatar. Si mort, si blessé, c'est moi la mort. Des taches de sang à façon sans mon blazer. Je me vois marcaner comme dans la série, mais toujours en vie. Y'a mer, y'a mer, y'a mer. Je porte le nom de ma rue. Ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'Oseyo, quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas gros dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia, c'est que me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire, des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer. Ça l'histoire des mères en pleurs. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois oya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pe bonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa
délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, Balandinio Soya, chez Bissou Télévision. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba. Bon, mais ça n'a bien mingi, le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir, vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes au Canada, là je vois maman Émilie Setsmaïnga, merci à toi. Merci à maman Arlette Mouzia, que je salue depuis Canada. Donc big dédicace à toi, plein de bonnes choses. Maman Arlette Mouzia. Et puis à des jumelles de luxe, Gladys et Lydia Setsi, merci à vous. Merci à mes partenaires, je salue. Il n'y a que 2 partenaires, vous voulez être partenaire. Il y a émission Réponse à nos questions, c'est simple. Contactez le numéro qui est affiché. Il y a déjà des partenaires, je vois. La Fondation Vida de maman Émilie Maïnga Setsi, la Fondation Vida, Fondation Oeza Kosunga Orphelin. Donc, ce que vous avez pour ça, Kosunga Orphelin, contactez la Fondation Vida parce que d'ici décembre, il faut la Fondation Vida et c'est la descente. Naba Orphelinat pour coaider, ba fêter malam. Voilà, c'est l'un de nos partenaires privés alors de Brad Bumba. Il y a émission La réponse à nos questions. Maman Arlette Mouzia, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour de gens. C'est pas l'argent qui parle, mais c'est l'amour qu'elle a qui parle d'elle. Et puis, il y a tout le monde qui a l'argent et ça facile dans ma bouche. Maman Arlette Mouzia, je te salue depuis Canada. Merci comme ça à ma maman de cœur. Maman Aminata Nonga la Bilé, big dédicace à toi. Donc, bientôt sur terrain. La maman de Brad Bumba que j'aime tant. Merci comme ça à ma mémé. Je salue Véronica, maman Véro. Je te salue Coco Véro depuis Paris. Merci comme ça aussi à Yanri Nonga la Nzambe. Il passe à Charlie Makouza Nonga là. Voilà, comme je dis toujours, on a eu la grâce de vivre cette journée, une journée exceptionnelle, très belle journée. Alors pourquoi on a eu cette grâce de vivre cette journée au Ebélé Bakoute Nangote. Pourquoi alors cette grâce? Une émission spéciale avec qui? L'un de nos invités, Obo Messana déjà comme on a, Bobengaka, est-ce qu'il est toujours comédien? Il fait la comédie ou il est inspiré des dieux? On voit des commentaires, mais Ayaza comédien, il est comédien, oui, mais au moins quand il parle de la prophétie, écoute Anaka. Tant que l'oba qui te la comédie, mais Maramoussé, écoute Anaki. Après, maman chaque il y aura des artistes Bakoufa. On a eu à voir 2 artistes Bakoufa qui est hasard ou c'est la prophétie. Alors, la prophétie, il a vu 3 serviteurs de Dieu, Naba Serkei Namutu. Ouais, les bossas Zaina Serkei Namutu. Mukuna, Yami Balé, il y avait prophète Ézéchiel avec des Serkei Namutu Yasuka. Tout le monde a qui Roger Baka, lui qui portait 3 Serkei Batona Namutu. Alors, émission de ceux qui s'acquèrent au combat qui suite. C'est qui cet homme? C'est moi Namouindou, évangéliste, pasteur, comédien toujours. Moi Namouindou, tous années à un plateau. Aujourd'hui, on va plus parler de l'actualité. On va parler plus de l'actualité. Il y a Matanga ya Diana, to Simba quoi? Mouchoir, affaire mouchoir. Il y a Papa Léopold Mutombo. Moi Namouindou, n'a pas sur Mbote pe na bande ko nyoso bazui occasion ya kolanda biso Nzambe asimba motema ya moko na moko apesa kimia na bato bazangi kimia bolanda émission oyo bandeli petit tsuka pote émission oyo ezopesa boyebi pe bwanya na bana na Nzambe bayeba lolenge nini ya kotambola na sina moi. Bonne santé za malamu na ngola Nzambe bato be batuni émission suka eka na suite to si c'est émission to pesi numéro T loroté Kaba professeur Zwaki wana 3 séries. Est-ce que tu as eu à prier pour na basala Nzambe misa tu wana? Na bondelaki pour na basala Nzambe o na monaki esprit de mort 4 na bango. Nzambe akitisi mawana ye likolo ya pasteur Denis Lesi. Akitisi mawana ye likolo ya pasteur Roger Baka. Mais bato nga puyaki pona bango bazaki na ba cercueil. Na monaki pasteur Denis Lesi azaki mtaki mtaliboso azaki na cercueil moko yami balé mukuna yami satu ezalaki pasteur prophète Ézéchiel yami satu ezalaki yasuki ezalaki Roger Baka yenda sena nyonso yenda ezalaki na nyonso mais Nzamba yoki mawa likula ba pasteur mususu na sambeli pona bango esprit de mort ekei mais pasteur na biso oyo prophète nani Ézéchiel
il faut bonde la makasi pour esprit de mort et zo bundisa ye car makasi malgré na bonde la ki pona ye esprit de mort ils ont menacé pour ceux qui raté et oyati pas bandimia bandimia ko mokufa bon esprit de mort raté papa et qui n'est pas banati il est le boy yemba mabe na boy ko sala yango nde nazali ko sala e bolamu na ndimi ko sala kolonga na kokite mabe boy ko sala yango nde ojali ko sala bolamu yo ni mitina bonde la boye nzambe azotalisa nga na prier po na mama Olive Lembe nzambe alobi na sala mama Olive Lembe prière po mama Olive Lembe bolamu eleki ebele na vie na ye nzambe na lola yo zali nzambe na bomoi na kabi mama Olive Lembe na maboko na yo tala bolamu na ye oyo azosala kati na bato tala papa sonzo banda botamati akomi na age wana somba lopango te mopesi lopango na ndako yani mos abotami ti ndenge akomi na age opesaki lopango asombi te me yo na nzela na yo azwi lopango avandisi bana lobi soki aza te bakoko bakovanda ya bakoko lolo tala bolamu ozali kosala na vie ya bana bato ozokunda bibembe ntango nyonso mama Olive nzambe abatela yo abakisela yo mikolo po te bolamu na yo eleki ebele likolo ya bana ya bato bolamu na yo eleki ebele likolo ya bana Congo nzambe abakisela yo mikolo obima suki ya pembe ya jaune ya rouge ya vert omona bakokololo ya bakokololo na kosenga nzambe oh ya Seigneur merci Seigneur merci voilà message du temps oyemba tant nazo yemba message ni ozui wana ba losa eleka prière message ezaki nini te na moni kasi te nzamba talisinga bina bondela pona mama abakiseli mikolo ebele po bolamu na eleki ebele po mama wana asali bolamu na vie ya bato na se na moi oyo ozwa ide te mama wana ozomona wana mama Olive tozonga na epa na omoko nano mwana mwindo actualité peze ebele ya kolobela lelo totalaka na ta na biso ndenge epesamela biso mwana mwindo question moko na ndako bosa na kotuna yango mais internaute na babengi nga babina tuno question wana yo si ozaka na monde ya théâtre si ozosala na bathéâtre na bakisoki ndako simba makambo ozanda osamela église ngai avant na osala théâtre na ndako osambela na catholique mais sikoyo na catholique ntango na bandaki kosambela na catholique dayo botami na catholique te na botami na catholique te na botami na clinique kinoise na Gombe église ya obotamela église ya obotamela papa ya bino ando osambela wapi papa ya biso azalaki nini nani catholique papa biso azalaki catholique abandaki komemanga na église kuna sikoyo eloko ekimisanga catholique eza nini ntango papa aosambela na catholique tongo so etani omona alamusinga toke na ye babenga yango semi babenga yango nini prière batongo wana ba 6 heures sikoyo messe tongo nazomona sikoyo so toke messe avant messe esila bato baliaka communion omona fo papa kinolia communion ata yo tseki mbonga mabonza soki ozona libatisité mo olia communion eza te sikoyo na tuna papa soto ke église opesa nga mwa mabonza na kina tie sikoyo soki ekomi tuka mabonza na biso nyonso ya communion kaka ezalaka bato ya otanga soki na telema oyesinga okeolia te papa yebisinga te omoni communion baliaka yango soki ozwi libatisi so ozwi libatisi te soki olie communion okosanza makila okokufa sikoyo natuni papa nga sikoyo libatisi yango oyo nakozwa na age ni mponga na posa nayoka gu ya communion wana papa talisanga makambo ebele na communion wana alobi soki olie communion wana sa babatisa yo malédiction na vie na yo alobi makambo ebele mpe so osandi makila na butu okosala nini okokufa moko mosusu toki église na papa
na vandi to tiepe mabonza basilisi pe matea na bango et comme na to comme ne papa ki olia communion nga na temi na ba wana na vanda ki na changer place. OK na ndenge no. Na ki na ndenge na ngai. Ko changer place na kepe na jupe communion. Wana papa ju communion déjà zongi na bana nga na ju communion na Hollandais le bon ba tchaka maboko. Nde ba tchaka maboko. Ça to le boyo ça to zui. Nde na jui na tina muno. Na tiepe bonake il fallait na zonga na bangi suko papa so na zongi place nga na atika kinga amona ke yo au déplacé outil wapi na changer place wana na Saint Adrien na ngaba na changer place ko changer na changer place ranger monsieur etelemi ba ko lia comme ngapela landi sur ranger wana olia comme na tongo moko la lia comme 5 fois oh ba mona ode ba oh parce papa revenga na comme suka na 5 fois atali a moninga liboso na olia communion déjà na jui na olia wana ko 5e fois na ngai puis après sili papa abeninga mato ya bandi papa bandi ko lela nzela omoni yo okokufa ndeza boya nzambe na ngai vraiment na benga abeki ngani yo kokufa oyebite so olia communion ozui libaticité ndeza bokokufa osana makila papa bandi ko lela papa olela pona nini enseignement oyo batalisa bango na catholique ngai pe etenga bobangi tangu na komi na ndako lifale na za na ndako mena kimi kokima na kimi na ke kotaba koko na zela butu wana na sanza makila na kufa te ozeli deuxième butu na zeli deuxième butu na kufa te Natalia seke makambate ya so na catholique eza lokuta yango elongisanga catholique na lia comme non salibatisi eloko isala na lumwa catholique yango wana po papa atanga monanga na lia comme na lela butu mobimba ayi so mawanza mais na kolela papa ndem de sala ibongo eloko babe basango baloba déjà basali ba cérémonie na bango eza bongo mawana nzambe za likolana yango eloko ekimisanga catholique na kima nanga catholique ti nde na ki osala vie na nga na komi pe kosala théâtre na koti bandako nganga na koti bisika ebele mais église à liboso o na bandaka na vie na ngai papa nomi manga catholique yo mo dérouté au kino banzela na na lia communion sana zo libati ici 5 fois. Très bien, merci beaucoup comme ça à Franck Mamba, à Lévi Payi, à Ferrand Vouvou. Merci comme ça au directeur. Je salue le directeur Jacques Tembele, le directeur du DGRK. Babi, il faut aussi ma vignette nayo. Merci comme ça à mon vieux, le prêtre Abraham Bayo, et puis au ministre d'État Pius Mouabilou, mon papa que je salue. Merci à toi. Clin d'œil spécial comme ça au ministre Mirepa sortant. Dès un coup ce soif de servir les autres, merci comme ça au gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, et puis à mon papa Liloba Kondé, prophète Kondé, Dominique Polo, Liloba toujours en avant, merci à toi mon papa. Voilà, moi la Mwindu, les autres soit image moko, Yaya Gabi, oui bien Gabi. Naibia Gabi. Yaya Gabi wapi? Gabriel. Devos. Ah. Baba Gabriel, ya Gabriel, ouais, Gab na bien. Bosola bien. De solo là. Bosola bien ou bosola? De solo là, bien te mais de solo là. On peut ça na mwambote. Na pisa ki mbote ko. Ibe so sali makusa na enda sala ka sali biloko na ye atindela nga pe balien. Nga pe na tindela ga. Ibo tindela ouais. On va suivre cet élément avec vous et puis analyser oyo kamaramu ya Gabriel Baki mukolo ya enterrement ya Diana. Est-ce que ça qui joue à enterrement Diana na cinquantenaire? Nazaraki na ngomba. Na ngomba ngunda lugani? Ba prière. Message nous na ngomba pour oya maman livre on ka sur place. Kasi mission ezalite. Yo tulingana no bito tala no image ya Gabi. Bona ngombo sinelinga tati lobelo ote. Tinazaki na ngomba ba fiti bazamu ebele. Omoni mokilesa maliloba. Omoni secret nyonso to vérité nyonso to likamu nyonso ya vino kuzaka ata osambela ka makasi to pasteur. Eloko nyonso lingo sana vina yo fo bomba. Suivons ensemble cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Image ya mwana. Diana zaki nde kuna ngai, Diana zaki enemi na ngate.
eza likambo moko mama nyonso asepelaka te na mwana na ye likambo ozaite nga na sa un mois de mina dia na ndako ntango na sa un mois de mina na 2015 eta azalaki na ndako nanga azalaki mokie ozomona yo tovai na ndako na nga mwana nanga aza mokie totindaka ye kende sonkabo esala boye ona sutukele o moko boye okoma na mabe ozo comprendre soki diana nde akufi boye soki abi akufi mpo na ngai ya problème te mais soki alamuki soki azongeli yango susu nakoyaka yoka abi Diana afandi pa na ye afandi pa na ye bamona mwana nini nga azokola mwana azali moke baotinda ye après un temps likambo boye ela mwana baboma na mabe epuis abiso babi Diana akufi mpo na ye problème te soki akufi mpo na ye eza nango problème te soki akufi mpo na ye soki eza akufaki mpo na ye ezala problème ye amona problème te mpo atikala mvie mais lobi na ye soki alamuki kasi obi problème eza nini tunanga nini ya gabi eloko atomboka kaka na makambo esalamaka mpo na mwana na ye kasi eza bakambo na bango bana baje na bango basalaka bamisala deja banda kala ya gabi na Diana bajeni kasi ti ya mwana oyo aza mwana moke obanda ye kotinda apres baje mwa ekoti kasi baje na bango nyonso na comprendre ota bongo ya gabi pa zaka na mutu moko taleka Diana tonde kwa Diana eza kasi baza ba massa ti ba bureau ba yebi ba pantecle na bango ba jeune na bango ba petit ya nani ki peut-être za te tango ba okanga chaque jour bo lala bo vanda ko boko ba massa ki peut-être za la raté kasi ya gabi pe abandaki makambo Diana sala ye pa sala Diana pa mona makambo oyo omoni Diana makambo ya gabi amona ja salaka kasi waneza mwana na yemo kasi ye pasala ngo papa na batu misusu ti obongo sigeni ye pasala papa na batu misusu ti Daniel bazanda kumoko Diana ndeko mona c'est toi qui nous le dis nde bazalaki ndako moko bamasa place bakendaka basalaka makambo wana bamonaka te bana kosala ngo bango nyonso pa bana ya bamasa na bango misusu siko ye sali pasi po eye pa mwana na ye mpo na nini biro na nga yo kosala makambo oyo oyebi te makambo oyo nde eza boye biso mpe toutilisaka makambo mosusu na kati wana makambo neti ni ya spiritualité ya bonzambi mwana moke ana aja moke yo mama mokolo okomobima na mwana moke eza bonzambe to ezaki ndoki jipesaka réponse ete eza botuto mwana moke mwana aza na aja moke yo mama okobota ye obimi na ye eza botutu te mama nini oyo akolinga mama nini oyo mama nini oyo akolinga mwana oyo aboti yo masano oyo atie botutu ye balatisa bana bato misusu botutu ozoyeba mambo ozoloba ya grave makambo nini nazoloba rapelenga solo mambo naoloba ya mabe omoni boyoabi ata lamuki lelo abi soki akufi babi eza ye mutu abomi eza problème te mais kasi ato alamuki lelo soki azonga likambo wana bakobomana mpo olinga te alaitisa mwana ne kaka botutu mais de esalamaki ti de esalamaki so babimaki kasi de esalamaki déjà mais akolinga ngo te esalama mpo ayebi le pourquoi so esalami bongo kozi nini ekoya lobi mpo na mwana oyo aza mwana moke mobali mwasi ana age ya bikolo mobali ya mwana moke sikoyo eza nango normal pomoni ya normal mobali akozala mwana moke mwasi aza mokolo so balinga na bona bolingo ya bien eza nango mpe normal nde yo na mwasi no mais soki sikoyo mobali aza mwana moke mwasi aza mokolo mwasi wana aza na makambo mabe aza na eloko moko boye epusaka ye abima na bana mike eza risque mpo na yo mwana mobali prévenu oza nango ya Diana ndo abima na bana mike to ya Gabi abima na bana mike bongo ya siliki na moninga mpo ani alingi neti na mwana ye kasi bongo Diana ava sala ngo amonaki mpa nani totika makambo mosusu na yo loba nde eza bemission ya kokata na pamba tuna makambo mosusu loba kaka te oloba naloba nini yo ozoboya naloba yo olinga bato yo olingi naloba na ye so tovai na plateau naloba makambo eza ya lokuta nga nazomama basolo ezomona mabe vérité yango wana loba natikeli yo vérité yango wana mpe
eloko yo nga na vandi natali nzamba lakisi ngai na vandi butumo na matingomba pona banganga oyo bazoya na babilokos na bango banzungu na bango bakibubulu na bango oyo bakosoma na bapascal bayokosa batu ke kibubulu oyo eza kodia kibubulu oyo eza porte-monnaie magique kodia omoni kodia ndeza boye kodia eza coutume eza makambo eza ya coutume eza ya famille omoni famille nyonso bana coutume na bango bana kodia na bango jamais yo oza muluba kodia na bino coutume na bino ya famille ya kimuluba na bino okopesa ngo mungala jamais siko omona batu misu ba oleka na biloko na bango omona lobi ke aza na kodia apesa batu aza ekolonini muto yo pesa aza ekolonini Yesko ngomba kola lobino nini pona batu wana nzamba yebisinga pona batu wana basala repentance mukili ekomi kokee na suka mukili ntango ekee na suka toloba te nzamba kobima mokili batu nyonso bakufi jour tobotamaka toyebaka jour tokufaka toyebaka jour tokufaka te c'est que bosala repentance yo mtozoloba na mutu ngai naopesa batu porte-monnaie magique yo moko kutofana pa ba camarade yo momi bimisa na porte-monnaie magique na yo tonga ba immeuble pe batu wana na mona biloko na bango kuna na ba kombo na bango bayaka pa bino place yo zala ka place na zala na mona biloko na bango na ba kombo na bango mais ti le bimisa te depuis le baka ba pasteur depuis le baka ba bimisa na bato ba bengaka nga na talisaka bango bato nyonso ba bengaka nga na talisaka bango eza ba pasteur musupe baleka na internet bope na mona bilonga batebele mais na biso na mona elonga ya Roger ya Roger yebi na mona elonga ya Denis na biso te na mona elonga Moïse Katumbi oyo yebi wana ya pasteur na biso te na mona elonga Mutombo. Parlons de... Quand tu parles de Mutombo, tu parles de Moïse, tu parles... Bon, je ne sais pas de quel Moïse ou de... Oh. Patience. Je te salue, l'assistance nayo, mais... opekisa pete ya mo sobo fandi bo pekisa na ata mo yo banga na pe na ko pekisa na ba pekisa nga nini o nzamba sali na vie na nga na zaki mutu mona ko za na bo moite mais nzamba longoli ngai na kati na kufa makambo na mona na bato na mona na tesa bana nzambe te po nini oh na tesa bana nzambe te po nini bo kanga nzoto bo chango na boloko me mulimo bo mo inanga eza nzambe yo mona bakangi mutu bo mona ka nzoto ni batsa bakara yo mona ya mulimo batsa bakara ba okino bato bamona ka bokangi mutu mais mulimo am eza binote ngana ko loba ti suka pembe ko bimanga na ko siko ti ozo loba boye ti oza boye oza chrétien na bona za nani na chrétien bon côté ba toka ya moza côté ba kimbangu côté bokoko côté mais osaka wapi kasi yo raté balobaka les 4 êtres vivants o bavani na kiti ya bokonza nzambe ezalaka banani les 4 êtres vivants banani eza kasi Mahomet Kimbangu Bouddha Jésus Christ ese bon baza bandoki bo soki na beleli bango nyonso ya mabe ya mobela no be Bouddha oh po anite kasi bango nyonso baza batinda me nzambe bato basambelaka babuda o babuda o babelelaka kibuda bango nde babimisa Jésus Christ ndoki bata Jésus Christ babimisa Kimbangu ndoki nyonso wana po baesukuki bana nzambe mais bato wana nyonso natangi kombo bango nyonso baza kaka ekilamu ya tata nzambe nzambe atinda bango mpona babimisa Jésus ndoki ndoki yango ni confusion ekota bulu yeke ekota omona musulman moye bayoka na pasteur
Exacté. Pour Anine, pour pasteur, abimisa Jésus-Christ Ndoki. Jésus-Christ a pas abimisa mutu na bango Ndoki. Moi yo kana exacté. Et c'est sikoyo. Ba musulman. Oh Dieu na bango ba belela. Et ça la raté. Ba musulman no so ba pauvre. Et c'est na ngambu ya ba pasteur na ki bato ba bondela Jésus-Christ. Jésus-Christ ça la raté. Et c'est bato nous so sambela Jésus-Christ ba pauvre. Bato nyonso basambelaka Mahomet ese bana ba pauvre. Donc pour nous faut biso to saka eloko. To saka eloko moko. Ngana yo to saka eloko moko. Eloko c'est mon polo bano mambasi. Eloko c'est libo keseni. Eza nini? Mutema mabe. Olingi muninga te azala azwa to azala ntam suzo lenge ya zali wana azala na possibilité omona kaka ndeti yeso ka komi boye yo baroseka yo soka komi boyo ki muninga mutema mabe eloko sali mutema mabe ngomoni makambo wana banda pa basala nzambe eye pa ba musicien pa ba théâtre mutema mabe ba théâtre oto basala kana ngobo konani bango te etia kasi uti pa basala nzambe bato babimisa Mahomet Ndoki bato babimisa Jésus-Christ Ndoki bato babimisa Kimbangu Ndoki kasi baone uto babimisa confusion parce que yo en tant que comédien mais mosel na nzambe pe na ba prière ozomona liwa epa mino ba comédien ndenge ba liwa epa na bino ba comédien boyo kanite o abominani o achilena ni poison oyo ba biso to soto za 30 to sala ekobo to kabwana gas 15 filles 15 garçons pas bino moko tango yo ka bloko ani sala ronde. Bon, biloko wana yo mo posa parmi bato bando sa biloko wana kasi ka pe na sala ngo na kata groupe nga sala kata groupe obimi na combien de filles na groupe ba filles na groupe na nga bazalaki 60 oh yo za combien de personnes na groupe nga za na 120 personnes c'est 60 garçons 60 filles nga tango longue pas ba réseau wata longue pas ba réseau pas ba réseau peut on nazalaki tozalaki pe na ngo biso ni tona sala ngo tona longue pas ba réseau na yo sala sko groupe na yo sala na zaki na 60 personnes bana basi obimi na bon na bima na 58 te bodi de yo na ba bilungi mabende oh nous biso vérité c'est rapport ni nzambe boyaka ba mpo ba kana bilungi ba bilungi mabe so ba bilungi toko 60 nyonso na ngana zwa otikila baoni basemasa mabe to bolamu so poni foka okoshe na bango atenge dede donc pour dominer bango faut bimana bango faut na bimana bango pour anite kasi eza bamondi babiloko nga na kende kosimba babiloko nga na simba bandako nga na kota yango nde bandaki kopousse nga nasala makambo ya bongo yo kanisi bango nyonso basala makambo ya bongo basala yango na normal boya normal te yango ne poussant la salle makamba bongo. Très bien, on est arrivé presque à la fin. Merci comme ça à celle que j'appelle maman. Et ça le col tout le monde ne bembea. Ya papa na biso, ya Moïse Mbi. Et on a une loba ya sukati. C'est quand Assis n'a posé une question. Et on le bon. Le nom nous a mon agressivité, on nous a un problème na mutu. Na problème na mutu te. On a nzambe ngo lobela mais on dit aux ambassadeurs, vous en a tout non. Non, tout n'a pas. Attends, tu n'as pas de crime. Attends, tu n'as pas de crime. Non, tout n'a pas. D'abord, il n'a pas de crime. Pour la mitro. Tu n'as pas de crime. C'est quand on a boire non, maman Arlette Mouzia. Boire non, maman Arlette Mouzia depuis Canada. Maman Arlette Mouzia, Nzambe abatela yo, akukisa ba posa nitima na yo. Na ebisa. Azana. Siko bandai kokora ko matate o matanzama matisa yo. Na kombo na Yesu Masia. Ba porte ezaki okangama efongwamela yo mama Arlette Mouzia nzamba pesa okimia o luka na sena moi pa bata mokilo zwa te nzambe naza mopesi na kimia ya malembe kasi c'est boya kasi nzamba za mopesi na kimia solo bongo papa so lingo senge loko faut une intimidation pas pesa na rapidité yo mona na église de sambela malembe sambela leli soko ye soko ye papa, c'est mélange mikate. Papa oloba. Attends un peu. Sima. Papa, Sima. Mais c'est papa. Oh, non non, mikate. Ça me mikate. Papa, avant de faire tel. Ah, moi nous sur la PC ta oloba société. Joie.
apesi baba apesi mbala moko yango mona église tozalaka so tozobondela nzambe sunga kota likambo na ngai nzambe papa yango moni ke tobondelaka bongo mpo ntango ozobondela ntango osenga mpa nzambe ozwa mbala moko ya makasi on est arrivé presque à la fin. Alors une dernière question, Pasteur Moïse Mbiye afukami yayi basala nzambe oto ba eminene ba papa Kakenza ba portrait Léopold Mutombo ba Sonic Afuta, il y avait tellement beaucoup de gens avec eux. Au moins ba pasteur musu ba kimia na kimisi ba pasteur ebele na ba chaîne ebele ya lokuta. OK monsieur. Au moins na kimisi ba pasteur ebele so tali musu ba ya terre. Po boye balaki. Toyebana ki ba monika o na porta boya tanga ba komona so tika to songa na sima. Et bon pasteur azala biswa. Talaka tali derrière caméra. Na otanga kombo te po ba yebi ebele la média. Ah pasteur. Yo molaka. Ah elonga boye kuna ezala te kuna ba écoute pe. Elonga boye kuna écoute akate. Très bien. Alors ba pasteur bazaki wala ba fukami. Ba o sambela, ba bénir. Pasteur Moïse Mbiye, on voit aussi les photos en images, mais par après, tout le monde qui l'image de Bazo le bail, image de ceux qui apporte Léopold Mutombo, à Monsieur Mouchoir, à Monsieur Moïse Mbiye et puis à Zonction la poche. En tant qu'un homme kaka Moutou, au monde image on a bon, kobonde la Moutou, ko sambela tout le monde ka même si bana betiki ba kufi, ceux qui papa tam suna maman ba kufi. Au mona soki bakundi baboti na ye au mona basala nzambe toya to bondeli po kimia na famille na libota na bano batika nzama pesa Roma kasi za mabete meloko eza mabe comme eza nini omoni elamba oyo yo lati mutu akoki kosala oka mabe na elamba oyo lati otani na singa ata mosu osokoli yango te lokola mutoki na yo tokaki na ilamba wana osokolaki na osokolaki yango peti toko ko sokola pe yango okosokola pe la mano tena singa pe bata mabe pe baye bazwe elamba na ba ki ba utiliser ba salo pe mabe mutoki ya mutu yo zu mutoki ya mutu yo pangusi ye c'est que libondeli o bango nyonso baturaki basambelaki ye et que simba ki te senga ka papier mouchoir wana ba pangusa mutoki na mutoki ya mutu mutoki za vie ya mutu. Baba msu avec quoi ça peut ma misu penser ma misu te ma penser ma misu pour nani et c'est premier ni wana bata sécurité bazala kité yemo azanga papier mouchoir na poche mbi enda zana bo mwana oh ate ngana zombi ana bo mwana yobi mami wabi mutoki ne ko to te ko permettre au comme tina pour anaté bo mwana wala bo mwana tazo encadrer ba assemblée minene yozo benga te ana bo mwana retirer yango nanu avant de continuer te on a retiré pour ani retirer yango innocent aya na église na ye retirer yango tengo retirer te ana bo mwana mbiye ana bo mwana innocent na église ensemble la iba no soba kanga miso ayepesi innocent mbote ana bo yaki bo mwana te yoza na image wana ona nango te yoza ba pour retirer na non oh eza émission nanga te on a retiré pour ani eza émission nanga bo mwana wana moi je le tolère pas na émission retirer siko na yo bengi ngana to sa l'émission ngana yo po na ta sabana nzambe bo yebi pe bwania bongo bo mwana pona no ala bo mwana neni ba so pape musho ba pangusi yo nini mutokino ba zu mutokino ba tanga na poche ba kena ngo kote ba kena ngo makaba ko sala ngo nana bo makaba kena usala ngo ala bo mwana mbi yo zana bo mwana retirer en quatre émissions te so quatre na émission katika mbi ana bo mwana c'est que yo kote la ye yo linga ba to ala makaba lokuta Baba boniko boniko yo menacinga na tena menazote yene ngokela la mabe zo menacinga yo ba question za yo tika ngane na loba tirende bo mwana wana ngala linyango te mi ala bo mwana na retira ngoti ozo gangina na gangeliyo opesa ngakanda na kato yamba ozo menacinga na mission ngala na menace yo opesa ngakanda na menace yo na kato lamba na menace yo oya ko lukela nga problème na lukela la problème te oya ko lukela nga problème pour ni ngaba mbi na bo mwana yo kate mbi na bo mwana
Yo la menace na l'émission. Non, menace lisusu. Na kato na mba. Na kato na mba. Oza menace teo. Ya menace. Oza menace na l'émission. Yo linga. Si moi te pour porter aux plaintes. Porter ngai. Na porter. Porter ngai. Porter ngai. Porter ngai. Mbia na bomwana. Oza problème nanga. Mbia na bomwana. Yo na boya poni ngona ba bomwana yo boya poni. Émission si non ça c'est émission te. Émission si ni. Na ça pas chic. Na ça pas chic. Mbia na bomwana yo boya. Émission na pas rien du souté. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Pour compenser mes prises de risque et des doigts, ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia, 5 mai du mois qui sera le prochain du mois. J'ai vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire, des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal, ma mort aux en douleur. Moi j'ai pas peur du leur, ça l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs, on avance dans le jet, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire, le temps lui passe, pas de cadeau, bis réfléchis, tabac dans la tête, dans le Vudigo y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. On dans le B, Christian Diarrière et des morts. J'ai appuyé sur la gâchette, ne va gâcher, on dit que ça comme Qatar. J'ai mort si blessé, j'ai moi la mort, des taches de sang à façon sur mon blazer. Je me vois marcaner comme dans la série, mais toujours en vie, y'a mère, y'a mère, y'a mère. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna, je suis pas raw dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque et des doigts, ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia, 5 mai du mois qui sera le prochain du mois. J'ai vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire, des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal, ma mort aux en douleur. Moi j'ai pas peur du leur, ça l'histoire des mères en pleurs. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois oya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pe bonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.